Mbote bonjour na bino bato bozuli baku ya kolanda biso na mokolo mwa lelo na ezwi ezali bongo branche moko totia na chaîne ya Libération Océan du Congo epai oto akabongo bakongomani epai oto panzaka to sasaka epai oto belaka mota papa le moloto ekita ezikisa misala nyonso ya baloki ye kolo Congo epai oto analysaka ensemble epai oyo to salaka éveil patriotique epai oto mobilisaka to sensibilisaka to conscientisaka epai oto longolaka peuple congolais na bolema epai oto tiaka litolo na nzete po ete tobenga yango malamu epai oto salaka mosala ya Jean Baptiste epai oto akabongo basinzili komobetaka mbela koloba ete tango ezali mabe to telema to bundela ekolo wa biso epai oto telema ferme fidèle lokola bakoki mpona kozelaka lisekwa ya République démocratique du Congo epai oto mokundolaka maloba ya nkoko na biso le laboraire aloba na biso béché fouillé ne laisser ni place que la mer repasse ezui la monte religieuse popo ezui ekomela bongo équipe pour la tena États-Unis d'Amérique ezui ekomela bongo mana na ngala kunyado na ngana États-Unis d'Amérique yanga mokonzi na Angleterre na mboka ya les grands professeurs Achille Mave na molonga na Mireille Mave ezui ekomela bongo Big Daniel Ngenda na libota na mobimba na London ezui emona bongo mwana mère de Bruno na Autriche et pourquoi pas Lick Makanaki et Ratakate na Autriche ezui ekomela bongo maman na Jolie na Suisse et mon bongo maman Dolo na Suisse maman Samuel Mabolongo toujours et pourquoi pas maman Pierrette ezui et mon bongo maman Célestine na France papa Michael na France ezui et mon bongo maman missionnaire na plus 32 na mboka nita babe il faut kuyo motopé bakoko Lumumba ezui et mon bongo association comité de femmes viltaneuses oye kambami bongo na mama Tété Rebecca pe pourquoi pas maman Madeleine azali bongo moko na kati ezui et mona bongo pasteur na biso ya Mont Carmel na Aken pasteur papi na Aken wape pai vraiment azali ko kamba bongo ecclesia monene na ya Mont Carmel na Aken na mboka ya Kilame jendeta lotake tumbankane koto bokela lokondo FMP kato na la chabienne mama sociale mama banabitike ezui emona bongo bino banso ba obolinga kabiso pe bokolanda biso ne Equateur mama mami lokola nzamba lekala ko pambola penza la mosalo zali ko sala ya Fondation Océan du Congo pozali bongo molobeli pe mobundeli ya mboka merci encore une fois na ba mama ya moto mojali moto mozima mite bisika nyonso bozali vraiment ba pour amentangola no bondi ya botarde bono eta émission ko komela bino mamour d'Angola joyeux anniversaire na yo mokitani ya Florencia Matondo Mido et pourquoi pas maman Jacqueline Bonyoma na soldat na biso ya les padres vraiment vous êtes tellement nombreux tokoti kakate ko pesa bino ba merci pasteur Alec Kitete na molonga noye maman Laurette Kitete Bogis Bompema petit frère propre hein bokila lokondo et femme pekato vraiment partout où tozali assalamu alaikum na ba musulman nga mama Jawa pe na bino banso ba oboza bongo na South Africa na mboka ya Gilompinga na Lompinga gi pe merveille kitoko pe ba mapasa boza bongo na Karem tika nzambe vraiment amona bino assalamu alaikum na mama Jawa pe ba musulman nga manso bandeko nanga ezali koyinda ezali kotoko na kati ya République démocratique du Congo mituni ezali ko mituna mabalobi est-ce que Félix il est émotionné Félix il a peur Félix ça ne va pas fait donc ba question ezali comment tout na manayebisi bino ebele Balobi, Félix n'est pas sûr de lui. Félix est boyda question ezali ebele parce que Félix alobaka na biso ete ye ako travailler na 60% ya ba mama. Oni ezali maloba oyo mwana mboka Félix Antoine Tshilombo président de la République démocratique du Congo alobaka. Mais par rapport ya komona nomination oyo ya premier ministre vraiment nazoyebisa bilo ke et betisi bakake et sali makambo parce que toyeba ekoto Vital Kamerhe toyeba ekoto Mbuta Bemba toyeba ki koto ba surprise pe banda ekozala to banda ekoyoka ba kombo bato ebele ba banda ekoloba la sena se balobi toyebi ta mususu bakozongisa mutu boye ta mususu bakosala boye ta mususu pe bako repêcher matata mpona de eloba maki mena banzi tongo etani tomoni kaka paf ba misusu balobi babambi ba nationalité
misusu balobi azana ye congolaise te, misusu balobi azana ye muta Congo central te, misusu balobi balati bakombo, misusu balobi aza rwandaise, via ba menance, via makambo balobaki, cela veut dire que banguna bazolonga po balobaki ete la institution na biso esengeli bacha bato. Malobo mboka bino. Eza nini sikoyo oyo ezosalama. Totia no video ya mama première ministre lolenge nini esengo ezalaki na ndako na ye. Tu m'enverras les vidéos. Oh pardon, j'ai fait la victoire, maman, la victoire. Vous allez vivre la différence cette fois-ci. C'est le Congo central qui gagne. Hein? Nous disons merci aux champions de la masculinité positive. Tu as su prouver. Fatih Béton. Wana bomoni lolenge ni bako yamba bako sepela po eza poste mukete eza poste mo munene sama lukonde ye wana kei sikoyo mama kitani mais eza kopesa mbutu mbutu eza kopesa mbutu mbutu tolo ba félicitations na Félix Antoine Tshilombo na ko honorer ba mama po ete alobi mama cette fois-ci akamba pena no République démocratique du Congo ndenge na bamboka mususu totia mama mais ezo sala passe tozono bandeko la biso ba congolais na balabala nini balobaki par rapport ya nomination ya mama na biso na moto ya premier ministre. Journaliste na pesio longoni ya mingi et pas na ngai en tant que le fils majeur de ces pays congolais 100% tout court. En tout cas, eza ko salanga pasi na motema. Parce que ndenge bakambaka mboka ezali faso yo baza ko kamba mboka te. Et puis tozali ko fingama na ba pays belé na sali totalité à 235 à 240 pays du monde entier, toujours on critique les Congo. Mais ce qu'on tali, bateau baza ko sala na gouvernement. En commençant tout d'abord mandat il y a 18 ans, il y a 5 ans, na début il y a deuxième mandat, il y a élection et salami, il y a escroquerie électorale. Toujours la fourberie. Je n'ai marre de ça. Et critiquer biso même les Congolais. Et quitter ici la dignité personnelle ya ba Congolais. Donc pour le moment na lobake ba Congolais ba bengi bango les balayours. Les balayours c'est-à-dire les ordures jetées dans des riz. Babilo kwa salito ba bois kaka nanzela na ba foule. Mais ce kotali bon nyon surtout bazali na union sacrée. Ba diplôme de doctorat bazanango ya ba licence yonanga tosanango te. Donc c'est une association de malfaiteurs. Ils n'arrivent même pas. Il y a qui sa capacité d'étude faite. On a Belgique, on a Amérique, on a Boye. Mais ça c'est la fourberie, mon frère. Le lot de Koloba ke mboka na biso, papa est commis na ndenge moko. Sokotali, les enfants de ces pays, ils sont multipliés plus vite par rapport aux gens bien nourris. Bateau de dollars. Ils ont comme exorbitant, exagéré. Papa, à ne pas oublier que les locaux kakasiko na uti kolandango na top Congo, kakasiko na zoloba. Vers 8h30, na uti kolandango na nini na top Congo. Balobi boy. Premier mandat, ce que les cas qui m'avaient à cause des mauvais accords. Donc bakoro bango bakendaki ko sala. Ndemutu et kotisi bango na mai. Oui, ils ont signé les accords. Oh, babenga kana français, les accords siamoï, des fiels empoisonnés. Au cas où ça l'accord na mutu moko boye, azolia yo senase, kinse kwa zolio na sa elamba.
c'est ça qui a échoué le pays. Mais aujourd'hui, à ça qu'on coopère avec nos collaborateurs, soit disant ce sont des bons collaborateurs. Les collaborateurs, on a tout basé dans l'Union sacrée. Ce sont membres des pots de vin. Basa qu'on a intérêt dans bango. Mais le peuple a bénéficié. Au cas où comme ministre, mais comme il a un bon belé qu'on a coûté budget en boka. Bah où tu connais le premier mandat. Tozala kaboy. Ceux qui ont allé côté dans magasin, au lieu que l'on voit, il faut inventaire salam. Yom to bande oteka bilo qu'on appelle ce qui est boeza yako il y a combien de tickets lingay. Premier mandat ou bazu deuxième mandat. Est-ce que va présenter biso bilan ya budget ou ba ticket biso na mboka? Zéro. C'est seulement na lopoto les fortes inégalités des revenus du pays. Bakamati mbongo mosolo ya peuple, bachango na ba poche na bango, batongi ba immeuble et voire même ba sombi ba avion. Mais Congo a un avion mon côté qui est à l'étranger. Même une société exemptée sur le plan comptable général simultané dans le bilan de la société nationale, ils ont échoué automatiquement. La fois passée, il y a des cas qui n'ont pas. Na pesa ki lisese ya bangulu ya zamba soki bazali kotambola bake ba ambiscade soki ke bazwa ambiscade tamba ya kozonga ngulu amemaki bango na nzela mabe bazongisa ka esima batiaka pe ya liboso amema bango mais évidemment il s'est réalisé toyebi bien que tolekaki na élection na babengango élection simulacre élection moko ezali oh babengi un résultat de l'injustice révoltante. On ne pouvait même pas annoncer ça. Mais ce qu'on t'a dit, toyeko bimalisusu oh babengi escroquerie électorale. Ngana zaki na bureau de vote ya Bosawa. Cet bureau, mais ta bureau, car bureau moko mute fonctionnaki. Mais tel est yo. Ils ont eu le deuxième mandat disant que nous sommes les présidents élus. Élus par escroquerie électorale. Alors bande kolanga wana bolandi ba congolais eza bongo bango na consentement na bango ndenge bayambaki kasi ezali vraiment kosala pasi pe mawa pambate bato bayike balobi gouvernement ekobima lelo te ekobima na juin to ba octobre bato balobi ete Félix atie mama pona akonza bango Félix alingi te azana bato bako reprocher ye alingi te azana batu oyo akolela lisusu ke koto bakangenga alingi azana batu o ye moko aza konome ye moko aza sir na bango bazana vision na ye bayokela ye basala selon ye alingi te mutu oyo akotelemela ye. Est-ce que gouvernement tambolaka bongo tomboke tambolaka bongo ke mokonzi kaka ye batu mususu ya opposition bazala te batu mususu bakonza ye te ye moko kaka ami konza mboke baby soki ezali bongo seke mboke kela kokufa seke sengeli ba peuple congolais bo telema parce que tata mokonzi soki ye moko azaka ko gérer makambo nyonso ça veut dire ba institution ko sala so musala te cela veut dire moboy ko likonzi ya mboka ekozwa lisusu esika te. Parce que mobeko likonzi ya mboka eza lesiko tata mokonzi ya bandi pe lesiko asukisi. Et ane siko pe gouvernement il faut ça la musala nango. Mais siko soki batu nyonso bazali kaka sena ye iyo bato bakotele mele bakozala te. Mais tokomona catastrophe na République démocratique du Congo. Tokomona passe na kati ekolo biso parce que opposition ekosala musala te. Opposition ekokota la pouvoir wala te opposition ekomi lisusu bango moko bato ayi de pes babandi kozela kolokola koloba pasi o biso tomonaki etumba o tobundile papa Etienne Tshisekedi musala o tosalaki soki tomoni malamu te tokende ko rejoindre Nanga donc Nanga aza opposition ya ba faible dans le sens nenge bolobaka lokota li falase ezali batu nyonso oyo bakozwa te to bakomi mona bolamu te tous les députés perdants ba oyo banomaki bango ba oyo bazala pouvoir ba oyo bazwaki ba blongolaki bango batiaki batu mususu bango pe batelemi kozela tango mususu bako repêcher bango na gouvernement mais lokola ba moni ete makambo ezali kosala mezali su bongo te babani kokanga bisaka na bango vers Nanga
ba congolais na yebisaki bile boboyaki mais bokomona yango siko nini ezoleka na mboka la biso Congo parce que balobi opposition ko jouer rôle te on n'a jamais vu na mboka moko que opposition ezala te siko nazo tuna ba opposant bozali to bozate bozali faible bomi kabi to bobande ko zela peut-être ba ko pesa bino eloko déjà na primature bo échoué parce que Félix Attali gauche te droite te a nommé Mama Yewana Achela Kachesika. Mama Judith Tukulu Azue Sika. Nalobi comment on kamalam Yewana kiti na ya bokonzi. Mais batula sena se ba mirmir ezali. Mais asi a nommé. C'est quand on cause la paix gouvernement ya mama Lolenge Kani yepe akonome. Siko mama akonome selon ye, to mama akonome selon président de la République o atie na kati na wesika. Mama ako récupérer na yebisa yebilo ke bazali ko kata ko créer et cause la catastrophe. Et cause la catastrophe bande kolanga. Yango déjà ba surprise bali komonana. Papa ache mama. Alobaki la ko travailler na 60% ya basi. Et bomona ki na bato ba yebi na maponami. Ceux qui boza na 5+1 ya basi boye ko tika biloko la bilo sambongo. Papa za na besoin de travailler na basi. C'est quoi azo travailler na basi. Po basi baza faible, azo travailler na basi. Po basi bakokoka ko bunde tumba na yete yango azo rejeter mibali po mibali bakotia des crocs à jambes azo travailler na basi eza politique nini to mekana nuko analyser pour ko valoriser ba mama ezali esengo mingi po ba mama balobaki otumoli mobutu otumoli ba mama mais oyo siko ba mama oyo est-ce que ezali ba mama esengo ya ko mériter place wana to eza ba mama o bakotambola selon vision langa ponga la dominer sur bango po ba femme bakokolo balanga yelo côté bako ko se tenter de tous analyser la République démocratique du Congo parce que nous avons un sérieux problème. Notre pays est occupé. Notre pays est en guerre. Alors tozo linga to assimé par rapport à makambo ezokomela biso. Tozo linga to bunda pour to revendiquer ba droit. Il faut guerre dans la République démocratique du Congo. To marcher ba monter. On nous fait la guerre, il faut biso peto répliquer par la guerre. C'est que par la guerre il faut tout monde apé bambuma ya kitoko oyo kotal sabiso ete Congo ça na besoin et bunda pe etumba et revendiquer ba droit. Mais ce qu'on a le lengo to komi komoni to mona Congo kotika la faible yango biso to zo bangala lisu monde to mo. Congo ko ya koza la faible na ba règlement des comptes. Congo ko ya koza la faible systématiquement, politiquement, économiquement. Et tous les banga paye ko kota déjà pour spirituellement c'est quota. Tous les luka ko rejeter spirituellement pour muto zo sens ya bomoto. Atambola la mayele pe boyebi ya mokeli ya solo pour congolais asikolama. Na molimo pe na nzoto boy congolais fa kangola na mayele pe boyebi. Congolais fa kangola ma pa fungola miso na makamune so patambola malamu. Mais na auto komi komona il faut to chali tono pour to benga yango malamu. Vraiment il faut to yeba tozo kende wapi. Il faut to yeba nini toza lango posa. Parce qu'il y a des Congolais qui meurent de jour au jour. JKM, le number one océan de la presse congolaise. Sabon voima. Batuba okufaka mikolo nyoso lik makanaki na Autriche et ratakate. Ba Congolais bazako kufa de partout. Alors, esengeli tango batie mama, batika pe mama asala musana ye convenablement. Batika mama ba imposer te ba demander za la te ba téléphoner za la te. Parce que tozo mona makambo eza na République démocratique du Congo. Tozo mona na côté IGF. IGF na biso yaki makasa ko sakala te. IGF na biso telema ki abangisaki. Mais lokola azalaki redevable ka bango mo be étouffé. Na karo ngo côté pas la biso te. IGF a commis faible. Lobby to lobo kuna IGF a démissionné a bimisi parti politique na ye. Il doit combattre bato ba tcheke na pouvoir pour empêcher à salam sana. Ba nyungu nyungu atu ba inde ya koyoka yango. Petoloba yango déjà kala bato bayoka biso te.
Et on te le dit, beau s'abonner massivement à la chaîne de Libération. Tous à la longueur d'avance. Beau partager l'émission, beau liker, beau faire des commentaires, si je suis j'aime. Beau la émission, s'il vous plaît. Beau partager le coup la mon mère de Brino. Le coup la Charlie Chobo. Beau partager l'émission, le coup la maman Jovi. Tous à la poste na bino ma casse, beau salam sala. Pourtant, autres qui ne sont pas mabé. L'enterre autres qui n'ont pas boma. L'enterre autres qui n'ont rien ne va dans la République démocratique du Congo. Yakobongisa eze belé do yakobongisa eza tellement alors ezo simbate que to ke na modèle autres qui. Et puis kawe koya ya makazi. Alors c'est le moment et sengel to bongisa poto ebele oni to sala. To koloba po ben invité ba ko mo benge belé. Maman c'est yo to boto ya koleka. Maman c'est ba news ye. Maman c'est makamboza ba kolekana. Ba peuple congolais pour aweza chaîne na bango. Eza ba congolais, il faut baloba obaza na posa. Parce que combat eza. Biso toza la posa ya libération ya République démocratique du Congo. Nos soldats souffrent. Les soldats vont souffrir. Alors il faut vraiment to bunde tumba véritable. Oyonga ina o toza lango posa pour l'indépendance ya République démocratique du Congo pour honorer mémoire ya ba patriarche na biso oyo ba bunda ki tumba pe ba kufaki pour ekolo. Pe a son âme Jani akei lelo si biso pasi vraiment biso toyeba que peut-être na semaine mais toza sirpe ba bengi biso ba ko kunda Jani pe a son âme mais ça na nyungu oyo ezobima to landalano kabuya zo moke ya Jani wana nde ba obimisa ye et puis ocheli biso vidéo ya ndeko na biso awutaki boloko ana makambo ebele azoloba à part ya Jani vraiment ezo sala pasi mingi tchakuna machine toke na biso tokoma la suka. Je répète, il y a un meilleur ami de Jani, Obiso tout Oyebi, que je ne veux pas citer les noms maintenant, mais on a Mukolo Ayebi, parce que quand on a comme une minute, ils sont en train de je vous avais dit, vous tous, que je veux bien parler de lundi. Quand Ebima Té, mais du fait que, comme il a Congo, j'ai le droit de répondre. Pourquoi l'ami ne parle pas depuis Bandelia Matanga? Point d'interrogation. Et l'enfant qui a la brine, l'enfant est de l'un de Bateau Théâtre. Oh là là. Bébé Wana. Il y a Jania Koufi, Nabolingo. Il y a Bana O Bazayanga, mais O Bazaya Master. Nangai. Voilà pourquoi Naboyi Balaïve Belé, Naboyi Monsieur Belé, parce que je ne veux pas de bêtises. Au nom de tout le président Yaba Théâtre, au nom de tous les collègues de théâtre. Moi, je ne suis pas de théâtre. Je suis journaliste. J'aurai le temps de parler, mais seulement je dis. Si réellement, parce que on a yebi, tant que vous camarade d'ailleurs, et que na minute boza sutaza moya yaka. La brine kuto a municipal cité à Koufa. À côté mobile nandako. Alali na ba camarade de théâtre mobile. Aboti na mwana makangu. Mais afin na rawana. Lelo il s'est senti lésé. Ayaki oluka comment aller les bébés. Bon boni au kayoza camarade. Okani motema ti. Corée. Yeah. Dans un deuxième d'une ya Paul mais yo za cirque malobaka yo lo bande zongso suna na zonga te parce que eza na émission mon côté ya ben jour internet bakangela ngo ba et ça les marche jamais wana makambo yo totanga te je suis pas imbécile je suis intellectuel totanga ya gola totanga penza bande ko langai bolandi mwa mkiwa na Jani Fai ba omema ye
vraiment bolandi ndeko na biso ya mwasi oyo. Donc Gianni Faye akufi na makambo ebele. Gianni Faye, on suppose moninga na ye propre à trahir ye. Moninga na ye propre nde azali kolo mwana ya mwasi ya Gianni. Tant que ba l'ami intime ya Gianni boyebi ye. Amona na matanga te, apesi ba condoléances ta sali vidéo te. Mais Gianni a soka chance ya ko souhaiter mukolo mbota manaye parce que Gianni n'est pas rancunier. C'est que camarade wana nde a trahisa à peau. Camarade wana a trahir Gianni. Donc ndenge bozoyo kamwana mwasi aza ko se pumone yende abota pena la brine. Donc Gianni a kufi na ba choc de Kester. Alingi bolingo me bolingo elingi ete. Mwasi oyo ya salaka ye mabe, mwasi oyo ya finga ki mao, mao nda lingaka ye na motema, me Gianni nzoka nda lingaka na ye mao te. Tala lelo bisika ke. Donc Gianni a betani bitumba lokola King Kester emenea. Donc akufeli bolingo. Et puis na nyungu pire master. Nde Gianni akanga epenza na momi na ye. Babota epesi pasi. Gianni akokite na loba likambo pa nani. O penza mwana mère. Bilenga bileye. Mais boni to yoko betana bibotu na makambo. Isa pasi mingi badekolanga. Gianni mawatro. Gianni akeye atiki bana. Toyebi te lelo bako olekala ba enveloppe bongo lobi. Ndeko nanga liwa esengeli to kufa me kozalaka pierre d'achoppement te na nzela o liwa moninga ezoleka na pona yo eza malédiction. Christ ayaki po akufa. Jésus ayaki po akufa. Mais lokola liwa na ye lekanaki na canal à Judas. Bomona Judas sort na ye. Judas lelo batu basepelaka na ye te. Toya na mokili toko kufa, mais tika moninga kufa na délai na ye nzambe moko arraché. Koza l'occasion te o na nzela na onde moninga ke do kufela. Mabe makasi, kipabilité wane kolongwa te. Biloka baninga ezalaka elengi te. Mbongo la mwasi bapezaka ndenge moko. Koyiba mutu mbongo ko pardonner mais mwasi na été. Eza pasi. Alors loko les likamba Congo netela yango to kote ki on a ezu parce que Congo a besoin na biso. Congo a besoin ya bolingo ya ba congolais pour to réussir. Lelo traîtrise mais koti na mboka la biso parce que to lingani te. Trahison ezokota lelo. Mbutu na IDPS, mbutu na Union Sacrée, mbutu partout. Po danine. To bundela mboka la vérité te. To lo ba trop po ba somba biso. To lo ba trop po lia ozwa jeep. O kose la mutu likambo po ba futo yo ke ba mutu na kufa. Ndeko nanga. O to lo na to buko se manque pas de Dieu, c'est que homme aura semé le moissonnera. Ma be auto sala ay ko futama. Congolais ko revendiquer ba droit. Congolais ko telema soulèvement ko salama. To ko bundi sabatu nyoso ba bundi ça peut ba traître congolais ba kufa. Je vous promets. Parce que c'est la parole de la divinité. La lame qui pêche, c'est celle qui mourra. Quand tu pêches aujourd'hui, tu vas mourir peine à l'olenge à mabe. Parce que tu trahis tes propres frères. Congo, eza biso ba congolais. Mais comment yoza congolais zo sepela na liwa ba congolais? Comment yoza congolais zo teka mboka lokwa mboka na yo bandeko nanga? Eza kitoko te? Parke ya Virunga etekama. Eteka donc biloko tout ya Congo ba teka yango sans motif, ça ko tout na ba congolais ba kolo eloko. Congo eza bien commun, eza bien privé te? Congo eza bien commun. Eza y a plus de 100 millions d'habitants. Eza mboka ya ba congolais. Avant ya ko agir to ko teka, peu importe dimension ya poste eza nango, mais il faut demander la volonté des Congolais. Tu peux pas agir loko les pantalon na yo.
okoteka yango kokaba yango ndenge olingi. Aujourd'hui lelo soki tozo connaître makambo yo. C'est parce que bato bazana mitunde ba otrahi mboka. Tozo senga quand même bozala ba humain. Bato bazo kufa mboka eza na occupation. Bo pesa nzela ba congolais ba telema ba bundela mboka la bango. Bato nyonso bazana besoin d'indépendance mboka la biso soki ebongi to ko envier potote. Congo eza na nyonso plutôt sauf rien. Mais lelo ta ba congolais. Tala ba congolais. Ndeko moko azobenga biba mose ya kotsanga na panza te lelo ezalika la to beta flash. Lelo ezaliki to lobela mingi Jani to beta flash, to féliciter, to critiquer, to commenter, mais lobinde to bandi pena mozindo parce que eza nango ekozala nango ka bongo pe ekozala kitoko. Kabuya poto sisa la biso, tela biso maloba ya premier ministre nini oyo alobaki les jours là. De la grande responsabilité qui est la mienne. J'ai indiqué au chef de l'État qu'il pouvait compter sur ma loyauté pour l'aider à mener à bien le développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo, et que nous puissions, sur base des faits d'engagement qu'il a définis au moment de son investiture, travailler pour la paix et le développement en République démocratique du Congo, que le peuple congolais puisse bénéficier de ce pays, des ressources qui nous ont été données par le Seigneur. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses, mais ensemble, avec le chef de l'État, avec l'appui de notre gouvernement, et de toutes les institutions et ainsi que l'appui de toute la population congolaise, on y arrivera. Mes pensées vont à l'Est et dans tous les coins du pays qui aujourd'hui sont confrontés à des conflits, face à des ennemis qui sont parfois cachés, qui ne se révèlent pas, mais que l'on trouvera, qu'on va pourchasser d'une manière ou d'une autre. Je pense à toute cette population et je suis de tout cœur avec elle. Merci beaucoup. Vraiment, to comme la biso na suka lelo ezalika flash to flasher peto le la Jani personnel parce que Jani a ki to komona ile sosote vraiment zo sala nga mawa bana bazolela ezo sala vraiment mawa makasi. Alors to kosola la biso to kobenga na vraiment bokomona batu ba okota to kozana bino to kobenga na pona rotuna likambo. Vraiment félicitations na maman na biso première ministre to zo la gouvernement et bima to tala makamno so ndenge ekoleka. Vraiment basi batomba basala msala kasi moi si ba utiliser oté moi si ba tiote place pour ba utiliser yo pose la redevable té revendiquer ba droit tala Congo aider Congo salela Congo et kozala malamu soki baza ko tia pona mboka ekele kokufa en tout cas to koloba ko tia na moi cité tia mibali po bunda na bino ya bino moi c'est ce que zo ebonga tombwa ma salam sala félicitations encore une fois parce que ba maman pe fo ba tombwa ba maman fo ba salam sala mais na lolenge ya malamu na lolenge ya mabete. Vraiment joyeux anniversaire na Mamour d'Angola lelo ezali bongo mokolo ya mbotama na ye surprise na ye yango kabo ya l'homme puissant poto si sana biso. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Mamour. Happy birthday to you. Que le Seigneur te bénisse, qu'il t'accorde tout ce que ton cœur désire dans cette nouvelle année qui se rajoute encore dans ta vie. Que le Seigneur te fasse du bien de la part de la sœur Ada Santoto. Que Dieu te bénisse. Bisous. Hello, Mamour Lopinga, nous t'aimons énormément. Joyeux anniversaire à toi, maman. Tu nous es tellement spéciale, tu nous es tellement précieuse. Que le ciel te garde, que l'Éternel te protège. Alors, c'est votre fils exaucé Kafouti. Nous sommes en habitude à Nzaba Baxelo Soupema, à Baxama Kassi, à Baxambon surtout. À bonne opportunité. Où met la maman, grand prêtre. Merci. Mamour Lopinga, joyeux anniversaire à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous soit favorable. Profite de ta journée. Ici c'est Fabrice Moulaja. Joyeux anniversaire, grand-père. Fabuleux anniversaire à Mamour Lopinga. Hein? Si ça vu longtemps, ici c'est le frère Grâce de quoi. Que Dieu te garde. L'ambassade au Boulab. Tiens. Ebenezer, look at me today. Talaelelo ezanangolu.
Dazalia, ouais, maman Lompinga, vis longtemps, Dieu te garde. Tativa kotanga bolamu na nzambe, moko sima mosusu na vie ya maman Lopinga, mais na kokite au peleke belé. Grande sœur, nous bénissons Dieu pour ta vie, pour cette année qui vient de rajouter à ta vie. Nous apprécions la très bonne personne que tu es. Que Dieu continue à te faire du bien ici, Michel Bakenda. Mamour! Merci Bandeko, voilà tout comme une souka. Vraiment, merci Nakabouya, l'homme puissant, on échange par l'équipe qui gagne. Prompt rétablissement et merci Napapé Dje, directeur recherche stratégique et pourquoi pas personnel Sango Mokonzi. Paris à Bemiso Babiso. Vraiment, Ingeta la patrouille, la mort nous vaincrons. Jolie qui est dit na Canada, pourquoi pas Maman Mireille na Canada, petite sœur Naye na Londres. Vraiment Zambé à Pambo Labino, Maman Vava, que Dieu vous bénisse, tous en la poste Labino, soutien Labino, tout tambo la pour nous soutenir République démocratique du Congo, Maman. Il faut tout téléma, il faut tout se révolutionner, il faut vraiment tout bonder le colo abiso. Tous on a besoin de ça pour nous défendre Mboka Nabiso. Encore une fois, félicitations à maman première ministre et que Dieu vous bénisse. Tolobanine. Bino ndi batu boloba. Eza bino. Kantanga tokutana bino lobby. Bye.